Sur quel point d'aller reprocher vraiment mon consultation on a la peuple congolais politicien lingi ba pese poste comme ministre afandi abandi kotala ye na famille na ye tala ne batu futoni na cabinet chef de l'état il moko asali combien de voyages na étranger avant confinement où il y a Covid et banda parce que Covid est sauvé pe biso ça mal nécessaire ce Covid était mais banani bino te biso ba congolais parce que ce Covid était chef de l'état il y a comme atteint 200 voyages il y a loi minaku et ça IDPS moi j'ai na plainte na ngawa plainte on a porté plainte ngai on a porté Rachel Chako zone en plainte wana ya ndeko Claude Molisho nango contre IDPS na salaki signature ya ngai yango yo tala biloko na bungisa ki yango funi nde IDPS parce que bango ba organiser ki marche responsabilité ya bango mais tire lo lokola IDPS na pouvoir moyen baloba ezate sele ya laguli secrétaire général IDPS a fingiye Abio aza kozwa mbonga l'état ausala ngoma ka mususu ofuta ba facture ya PPRD. Sele ya gula ki déposer plainte na procureur général de la République contre Augustin Kabuya mutasali discours wana. Tile lolo ka IDPS na pouvoir bati yango na tisi ya tiroir. Tala no mburezo beta mikolo. C'est ce que le peuple a besoin. Avec besoin ko okishega consulter maman maraîchère terre. Les problèmes sont connus. Nous avons besoin de l'État. IDPS alobaki ya koyela biso état de droit le peuple d'abord. Le peuple d'abord ezeli mutuali atonda bana kende classe bien. Tozo mona yango pete. Et comment passer? Non. Ce qui est le a échoué, mais ça la mieux. Mais on est au bébé, ça sous ma davantage, nous allons comme il est le projet de Kabila. Pas pour lui Kabila, ça l'est. Et pour vous le lien, il y a Kanyaka, Tibabi, Tebino, moi, Kumba, Wana, Yango Bobi, on a les tonnes d'Amboka. Kanyaka. Kanyaka, Yango Boli, Yango Anderson, on est au Daïko, Kabola, Yango Tina Bachik, beaucoup de Kaba 5 000 mati, beaucoup de Kaba 3 000 mati. Maman journaliste, bah, bah, ça la Kanyaka, ils allaient batailler des pèses. Tomonia wa basali débauchage ba député nationaux ya FCC ba comme benda ba ngona hôtel moko boya Kinshasa wa hôtel Castello na tangi yango pona na peso précision au peso $7 000 olongwa na PPRD olongwa na FCC okota na IDPS tomonia ngwa et ça pour les ba preuve pesali mais toyoki discours yo Kabuya Augustin Kabuya a changé les lois comme ba député ya FCC ce sont des grandes personnes ce sont des personnalités ils sont rationnels pendant que lobi alobaki que non ils n'ont pas gagné ils ont triché. C'est Kabuya wana na Kabunda. Kabunda kaka wana aloke na kina kikwita lobi non ngai na décider ko nani coalition sa nini ekufa. Est-ce que l'air Kabila na Félix Tshisekedi bakuta naka ye Kabunda azalaka. Ye Kabuya azalaka. Bienvenue sur votre chaîne Easy Télévision, toujours chez vous. Comme d'habitude, tu es là, tu es toujours tu es là, information, malam au pekito, walobi usine, télévision, babi siko, puis entreprise, et information. Souligner vraiment, ok, nos sources ou découvrir vraie information, babi juste s'abonner à Easy Télévision, vous allez voir, na bi keno, na simabili, allez le allez de ma wajete katali rachou la caramel, babi so moni bili allez le, bozoyer moko babi kolo correcteur news télévision. Et kasitola qui wana pambate, balobi était Kinshasa d'aller à Koningana, RDC d'aller à Koningana, nungunuku, wuta Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi azobo kondi balobi ete ya solo kite on ko vanda malamu te bonga yango vanda malamu te libe ko bouger banani balobi yango ba ndeko na biso ya FCC mais kasi lelo to kimi na kati ya ndako wana pona kozula bino moko ya analyste politique va bien na combo ya Claude Molisho va bien proche de Kabila le bi qui a ramené MTFC c'était PPRD mais un vrai kabiliste va bien pena la ta Kabila le quoi les kamsusu to comme un peu la consultation avec le chef de l'état vous allez continuer et d'aller qui peut ce comme dire comment il se prolonger parce que bato faki ba yambama bato ba ki sami moi mini bato nyoso na posa ko sona président pas na posa ko yoka ba maladi ni ko le kalamboka to kolobela bongo consultation to kolobela bongo mon nungu kokoma na kata bandeko na biso ya FCC tokozwa pe lisusu wana tokoyoka awa na sango babi les professeurs Evariste Bochak patelemi alobi akosenga bato balakisa ye e babi o babengi yango nini ba article o ezali ko démontrer makambo ya lobi total osuna ngambo kuna ndeko na biso Shadari total na ngambo kuna ndeko na biso Bitakwira FCC tokotuna ezali ya kopanzana to ezali ya kokamba lokwa balobi ye moko Claude Molisho un vrai analyste babi moko ya ndako ya bandeko na biso ya PPRD yenda na sango malamu yenda ko yeba ko bete ya biso lisolo pe ko éclaircissement te ba ya solo nini ko le kalangambo ya ndeko na biso babi Joseph Kabila Kabange le président honoraire babi sénateur à vie to kina ko pesa mbote to lobi bonjour ndeko Claude Molisho. Bonjour maman Jocelyne Moussao, bonjour na bao nyos badola na biso surtout baola na poto na ziba réaction belé na ba médias en ligne baola na biso na poto ils sont très satisfaits ça m'encourage et na pesi bino merci mingi na ba encouragement na bino
toza se kokoba pour la vérité ngai na yaka pour la vérité na yaka pour lokuta te lokuta soko yena molili biso to yena lumière to panzi molili nyonso ekei to yena vérité pour te peuple azala éclairé. Nous allons comme mon papa chéri, mon papa d'amour, Cléo Kaleo, Nabi qui est un monsieur Bandarabou. Et si qu'on va faire bon maman là, mon papa yoka et pété pour Alanda ya solo, j'ai pas oublié ma maman d'elle, moi Jessie Kazali, de Claude Moluchon. Donc il n'embala moi qu'on a recommandé dans les solos, il y a consultation. Tout le monde dit mon konzamboka a consulté batu ya ndenge na ndenge a consulté ba ministre, a consulté ba chega, a consulté ba maman Maréchal, a consulté ba homme politique, a qui pété pendant ko consulter. Mais tout comme on est ko sala nungu moi mingi na ngambo na bino bande ko na so ba kabiliste. Nini yango vraiment eko koma ya solo. Te ko sala nungu te ye mutu abanda ile kamuna ye akosuka sana ile kamuna ye. Abandaki le communication lengeni to moni bino banda chef de l'état bandaki ba consultation bino pe ko komina boyambi to biti to ko benga ngo pe consultation na ngambo ya ba kabiliste to ko benga ngo ba retraite pe ba nyonso na kaka eloko te. Non. FCC a sali deuxième retraite na ye na Safari Beach. Ba produire communiqué et ali rendu public. Mon conseiller a aussi la consultation na yebi sur base de quels critères aza ko sélectionner bateau et aza consulter parce que zo mona kaka lelo horaire na bimité programme à consultation na bimité ba ko consulter le bateau oyo bon sur base de quels critères bazo consulter bateau belé pour consultation peut te yoka ki ezaki pour 10 jours et comme presque un mois obi que depuis consultation bandi conseil des ministres ezala ka sous-té tout est bloqué salaire à bateau ezate. Même misalo ba donsa na elengesa po ba bongisa nzela wana mokonzi amuka kenda kotala kuna elengesa misala etelemi misala ezo pousa na te donc mbongo eza ko bloquer ezo circuler te so to robino to zela na ntamu susu sima ya consultation mikano ya malamu ekobotama mais totala nanu yem tabandali kamne akosukisa ngome la Bible nous dit mieux vaut la fin d'une chose que son commencement to zela discours na yeso ki akobimisa ngo ndenge nini so ekozala ndenge nini balobi pona Union sacrée de la nation. Et l'union sacrée yango ekosala mapona na ne mololenge kani. Tant beaucoup bana union sacrée yo moko zali ya solo mopandi pe sango. Okomwa lobi ekokende na consultation te. Ba bazo kende soki mutu na mutu obita otangi bitakwira otangi soki nani. Ko ba FCC ke consultation to moni ndeko na biso bitakwa kende to mona ki nani Denis Kambai to mona ki moko yango ikasa njukuna bataba ndeko na mino. Bango balobi bakene pona Grand Kasai. Ba musu balobi ke no ngala zaki neti liao kuna ya sona moni bo sambisa ka bango ti ba komi ko tubela babi esiko ba kedaki pona Grand Kasai ba ko kima FCC. Il y a ce qu'on appelle la discipline de l'organisation, la discipline du parti ou du regroupement politique. Ce qui va lever option que non boye pour la situation boye, il faut que tout ça yango. Yo ki kuna pona Grand Kasai. OK, oza Grand Kasai. OK, kuna pose ali mwana ya ancien fondateur ya IDPS. Non, so ba consulter bana ba ancien fondateur ya IDPS. Ba consulter bana ba ancien fondateur ya PPRD, bana ancien fondateur ya MPR, bana ba ancien fondateur ya ce qui est INC. Ils ont les droits. Bon, moi je me pose la question sur base de quels critères va consulter bateau. Pour la consulter yo, il faut un critère boni. Aux la chege, aux la maman maraîchère, ou bien aux la ministre. Quand on a ponité na consultation, l'ingénieur c'est ba maladie, ya peuple congolais ils ali nini. A ponité, a zu ba to moni kuto alokoti bazu ba enfant de la rue, a zu ba chege. Attendez ka ba classe politique. Maman. Yango na za ko mituna. Tout réfléchir, il faut te élever dans le débat. Tout ça na c'est trop. On a déjà réfléchi, beaucoup réfléchi dans ces pays. Et là, on est dans les conférence, donc, tout le monde a ma table ronde, coopérative, conférence nationale souveraine, au dialogue intercongolais, aux concertations, combien de résolutions ils ont tous pour la bonne année. Peuple a besoin d'Alia, Banaba qui est classe, étudier Batanga, bourse et zalzong dans l'université, fonctionnaire, azwa, militaire, policier, bazwa, solde à bien. Boke tongwa mabanzela e domoni donc mikolo so mbure zo beta makasi pena c'est tchalo kolezate basali kin bopeto na gouverneur la ville ba memi mkutu mokonzi mboka tina bandala ki kolancer yango parce que on a déjà fait l'évaluation opération kin bopeto tala no mbure zo beta mikolo c'est ce que le peuple a besoin avec besoin ko okshega consulter maman maraîchère terre les problèmes sont connus nous avons besoin les IDPS ça baki akoyela biso état de droit le peuple d'abord le peuple d'abord ezeli mutuali atonda bana kende classe bien tozo mona ngo pete vie comment passer non ceux qui ont dit qu'ils ont échoué, mais ils sont mieux. Mais on y a coupé ça sous davantage nous allons comme les Qatar pour la Kabila. Pas pour lui Kabila ça les gars. Et pour ça que le ligne a coupé ndaka kanyaka tibabi ba tebino moi kumba wana yango bobi on zale ton namboka. Te kanyaka. Bino bolinga ko be kanyaka yango boli yango ndeso ne bozali ko kabola yango tina bashi boko leka ba 5000 mati boko leka ba 3000 mati. Maman journaliste. Ba ba zo la kanyaka ezali ba chai de pes.
tomoni awa basali débauchage ba députés nationaux ya FCC ba komo benda bango na hôtel moko boya Kinshasa awa hôtel Castello na tangi yango pona na peso précision au peso $7,000 olongwa na PPRD olongwa na FCC okota na IDPS tomoni yango awa eza polele ba preuve pe ezali ba prévoir piango Claude Molisho tozali biso to balobi TV za radio te en tout cas to lingi ba prévoir ba preuve yango ba preuve ezali toza kozela to kobimisa yango d'ici là mais tolobi constatation ici là namte dans le mieux vaut la fait d'une chose qui est son commencement babande constatation pour 10 jours le 2 novembre to constate au sali déjà 30 jours conseil de ministre Salamakate le pays est bloqué le pays ne marche pas parce qu'on consulte les gens donc c'est le discours ya mokonzi bon Claude Molisho est-ce que beaucoup mona te que non beaucoup nyoko la petit peuple tant bino beaucoup ko kende ya bache ya toche mokonzi mboka lobi o ba ko sa consultation bino pe lobi to ko la consultation wesi là beaucoup mona te que petit peuple ne ko souffrir na sima ya ba guerre froide na bi ya ba guerre na bino maman avant constatation banda to kende na ba ponomi le 30 décembre 2018 ma ponomi on epesi ndenge nini epesaki mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi ponga azali na candidat na ngao na betaki campagne na beteli campagne ya kusakana te Shadar Emmanuel Ramazani Shadari vumba kuba vumba taxe sans recul coup sur coup malgré ndazwa te to beta solution eza compétition te attends la match équipe moko pour la question moko pour la kate ou bien match nul azwa ki tondimi to s'incline toi ba démocrate mutu azwa ki eza Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo c'est ni a proclamé cour constitutionnelle entériné yango on s'incline mais tant élection on a tokene mukolo moko wana et puis si majorité parlementaire moi na mboka Joseph Kabila Kabanga parce qu'il y a une autorité morale à FCC mais sikoyo bino bolobi te Kabuya to koloba ke FCC ils sont malhonnêtes ils sont pas sincères oh lelo Kabuya comme okumisa ba député ba daki voter parce que lobby ba de koloba ke non ba député FCC ba daki ba trichaki ba élection kaka ba député IDPS ba gagnaki démocratiquement kaka président Félix a gagné démocratiquement lelo ba comme ko pesa bango mbongo lelo ba comme loba ke akomo ba ba député FCC ce sont des grands messieurs à respecter on peut pas leur donner $7,000 il faut pesa bango plus akomo loba yango parce que lobby non ils ont triché de FCC n'est pas comme majorité les lois comme parce que balingi ba débaucher bango ba si ba échouer biso to la vérité wa yo solo bina bango ba si ba échouer débauchage échoué natangi hôtel ba kende ko pesa bango $7,000 ba preuve to biso en tout cas na izine télévision to kondima yango te po ete to moni ba preuve to kozela soki ba preuve kozala de nema wecha ko distraire on a montage eza nengo na to ko Claude Molisho to landi awa tant yo lobi ete c'est le président lui-même le président de la République Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi dali ko bloquer pays tango ko loba parce que ko bloquer pour na nini conseil des ministres ezalité o to ko loba na monoko non on peut pas arrêter la tenue de conseil des ministres pendant plus d'un mois parce qu'on consulte les gens les pays ne peuvent pas s'arrêter au moins à l'intérieur ba enseignant ba 2 mois d'impayement mais bato ba na consultation mais bino be otikaki ba impayement non Kabila tiki mbongo na caisse ya l'état na banque centrale atiki atarire wana ko Molisho okoloba tozonga na bitumo ezaka na on trop tokenda ba moto pe na on a travaillé ba tika ba nyongo wana je vous parle de ce qui dépendent du budget de l'état comme salaire les agents fonctionnaires de l'état on a c'est une entreprise commerciale bazan ba recette bango ba futi ba agent so bazan ba difficulté l'état ko suppléer bango comme c'est fait Kabila tiki arire ata fonctionnaire mon côté atiki pe mbongo na banque centrale o basali baso de mutombo bango be ba détourner mbongo on suba kina bolo baso de mutombo ba projet bino motikaki non Kabila tiki projet so de mutombo Kabila tiki reconstruction mboka ba nzela atika biso na 5 chantiers o esila ka pété atika biso na mboka inachevé soki 5 chantiers esila ka te mais yo oyesima si ça 5 chantiers te yo bana so de mutombo pe ba détourner mbongo ba suba kina boloko non c'est contradiction aujourd'hui que la peuple d'abord oyé que pour na état de droit peut to moniper peuple d'abord to moniter progrès social to moniter état de droit yango wana te to ko mona ndeko Shadar kuna ba ko tia yo be maboko nyoso ay ko ba état de droit te ba tia maboko asali nini c'est un citoyen simple dans son pays secrétaire permanent d'un grand parti politique les premiers partis politiques à Mboka c'est PPRD les premiers partis politiques à Mboka dans la majorité parlementaire to ba député belé mutu moko ko côté ringa na ngwada te lelo ba député oyo Kabuya ba finga ki lobi Kabuya yo ko corrompre bango lelo azo ba lelo ba ko ba monsieur kaka bango ba lobaki bazwa kité kaka Kabuya ona lobaki to yambaki pe kaka moko ya ba pandisa ngolo ko yo alobi ete PPRD bazalaka na bato te bato wa nyonso bakala kati ya PPRD bozwa bango nde kozwa na kati ya ba parti tozwa nani ba fondateur PPRD ba yebani ba plus de 200 fondateurs ba yebani ba membre ya PPRD ba yebani
PPRD sur la salle marche les lois nzela ko le kozala te yo moko mona marche ya PPRD yawa wana marche nini wana marche nini po ngala zanga ata marche moko te wana marche po pesa ba 5000 francs o te moni après marche bitumbe bimi ngana assista ba to kokata na ba pota pona marche ya PPRD to mona première ba pesa ba wewa ba caribina na IDPS jure ba ça qui marche na limité kuna bazo kabla mbongo ba vidéo mona ki vidéo ti ba kabla mbongo na ba nani na ba drapeau ya parti politique IDPS ba kaboli mbongo 3000 4000 tout le monde a ba député balonga PPRD balonga FCC ba kina IDPS $7000 na pas un exemple na lo ba kabila na ba preuve te bi que marche ya IDPS to ko ndima yango te marche PPRD et suka kaka na mbongo ya mbona butu bosi bosali moi masanga ya butu bo bengi ba pesi IDPS bandaka na mbongo e bana caribina pa ba wewa et puis suka kana destruction méchante wana ngana ko contredire yo ngana assister na ba marche mingi ya ndeko na biso ya IDPS okomona bango bazala kala na volonté wana ya ko marcher mais bandeko ya PPRD uta bobanda okomwa be na suka ba ko marcher na suka ya kaka na bitumba 5000 francs bitumba ya polo bitumba ya 3000 francs boko 5 batu butu boluka batu to kende marche omona ngana limité ne bazo kabla mbongo 3000 francs achi na poche bamusu bakutu babundeki na IDPS ba kabla mbongo premier ri wana na ko hydro ba tia bango carburant na tongo avant bana marche na bango le 24 juin et puis ba ko buka ndako ya kimbuta wani bino bongo lati za yango bande kwa pesa ngai temps ba tia IDPS ba sali marche ba bandi na mbongo ko pesa batu ba swani kuta kati ya mbongo ba marche ba ko buka ndako ya kimbuta ba buki ndako ya marche Jean-Marie Kasamba ba buki voiture ya basa ba buki voiture ya ngai moko Claude Molisho ba buki wala marche ya anti ya loi Minaku et ça marche IDPS moi j'ai na plainte na ngawa plainte ya porter plainte ngai una porter Rachel Chako zone en plainte wana ya ndeko Claude Molisho nango contre IDPS na salaki signature ya ngai yango yo tala biloko na bungisa ki yango funi nde IDPS parce que bango na organiser ki marche responsabilité ya bango mais tire lo lokola IDPS na pouvoir moyen baloba ezate sele ya laguli secrétaire général IDPS a fingiye abi o azako zo mbonga l'état ausala ngoma ka mususu ofuta ba facture ya PPRD sele ya laguli ko déposer plainte la procureur général de la République contre Augustin Kabuya mutasaki discours wana tile lolo kwa IDPS na pouvoir bati yango na tisi ya tiroir état de droit yango boyele ki yango na ko buka biloka batu soko bozo marché na yo tika mutu ale kanzira na ye Etienne Tshisekedi wa munumba le esika azali wana azako baluka azako regretter IDPS yango te IDPS ya ba maître Mukendi wa mulumba ya bangwa kem ya Kibasa Maliba Frédéric ezala ya Tshisekedi wa po bino bo détourner bo continent ya kota sama bele o ya kota sama bele o PPRD et détourner bo continent malabomi ba IDPS ya lelo ezako décevoir le peuple congolais. Oh tokela bino état de droit et toi to monate tokela bino démocrate to monate o progrès social progrès nzala ezako le kata période ya Kabila na c'est solo bato azako lela 2 mois d'impayement parce que vous consultez pour bloquer la marche d'un pays. C'est tout sauf ça. Ndeko Claude Molisho tozonga no malamu koloba mingi. Sur quel point ali ko reprocher président de la République Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi tango ko tala yo sur quel point ali ko reprocher vraiment parce que to ko mona papa ali juste na mawape passe ya kosunga peuple congolais consultation ayeba passe ya nzala congolais mais bino bandeko ya bino bandeko akabiliste bobo yango to yuto yeba sur quel point ali ko reprocher vraiment mon consultation wana nzala peuple congolais politicien lingi ba pese poste ya comme ministre afandi abandi ko tala ye na famille na ye tala ne batu futoni na cabinet chef de l'état est moko asali combien de voyages na étranger avant confinement ou ya Covid et banda parce que Covid est sauvé pe biso ça mal nécessaire ce Covid était mais banani bino te biso ba congolais parce que ce Covid était chef de l'état il y a comme atteint 200 voyages yango ne ko bloquer que non ne ko soira bino non a kene sous parce que à chaque voyage l'état bimisaka mbongo ya mokonzi il faut ko yeba yango et puis azaka ye moko te na voyage azaka suite na bazaka boni. Mais depuis à voyager, à y aller en Congo, on va investir, bah pour na bana base misala, bah jeune, bah sisi bah université, base misala. Tout le monde est en misala mon côté. Compagnie attend mon côté. Ah ça va voyager partout dans le monde. Tout le monde résultat voyage wana te. Est-ce que Kabila mtazo bloqué? Est-ce que Bolona ki masangu na Kabila kamwanga? Ou bien na Kimbela Ngundu, ou bien na Samba, ou soit na ba Congo, oyo Kabila lobi mbule betate, mbule kwela maïsi na masangu Bolona ki po epousa na te. Et donc, aucune action de développement, tout le monde a été. Et puis, vous avez Kabila qui vous bloque. Kabila bloque, il y a nini? Moi, je suis en Zambie, je suis en Congo qui est bosso. Mais vous avez Kabila bloque. Aïe, pour na Congo qui est bosso. Aïe, il y a pour na Kosunga Congo. Kabila, il y a qui en 1997, le 17 mai, awa.
pour na Congo moi to pesa bande ko na biso IDPS réseau ba ba baka ayaka ndeko ya solo inde ko boma Congo po azali moi congomani les jours à Koma qui a le 17 mai 1997 eza IDPS eza INC eza la Muka eza batujon sur ba parti politique ba plateforme politique nyonso na betre Kabila. Merci beaucoup Claude Molicho parce que tu confirmer que Joseph Kabila banga yi congomani te ayaka ndeko ya pour na kosunga Congo. Non, il est venu libérer le peuple congolais le 17 mai. À partir de l'Est jusqu'à oui, histoire de marche à fidélité. Pendant 7 mois, de l'Est et du Sud qui vous jusqu'à Kinshasa, 7 mois à pied. C'est Kabila. Musée Laurent Désiré Kabila, non, Joseph Kabila Kabang. Ils sont venus ici. Parce que depuis le discours à Mobutu, il y a le 24 avril 1990, le 17 mai 1997, tout le monde a une transition Mobutu. Mobutu a changé combien de premiers ministres? Lunda Boululu, Birindwa, Mongolo Diaka, Etienne Sekedi wa Mulumba. Général Lukulia nani yo suso soki nani banguza Carli Bondo bana baza ebele résistant mon côté peuple azali kolela kaka Kabila lobi bozela ndebi pe bongola ki mo ba premier ministre ebele ndepe bongo maki pété yango to ko koba kaka c'est que to ko mona ya solo ke ba ministre ba ko vana ne bonga bazali mabe ba ko panza mboka non bile pe bongola ki ba premier ministre to ba kaki pe na mo bibonga ngo ba vanda ki mo ndambo c'est que to ko ta malamu ne lobela Claude Molicho to ko mona ke ba premier ministre ne ba ko boma mboko ngana lobby mutso ba pesi poste de responsabilité de la ministre de la bourgmestre de la présidente de la République au salas conformément nini ya mibeko parce qu'il y a un cadre qui te donne des limites il y a dérapage et la té mais tout ça mona yango te ngai na lobaka ka balobi 37 ans ya lita IDPS 37 ans ya opposition mais 37 ans yango résistant yango 2 ans eloko nini bosali na Congo yebisa ngata exemple moko IDPS 18 ans eloko nini bakabilise basaki na Congo Kabila asali makambo ebele ya développement ya mboko yo okombra ata Belgique soka uti na Belgique ayawa akomona ba changement na kati Kabila changement sur quel point total yawa bino ba IDPS bibete lindembo ate tonga mate total ba hôpital oyo soki ya koko so na 18 ans Claude Molicho bozali na capacité ko tonga avant même ndeko Claude Molicho totanga biloko ya minene oyo na 18 ans bino boko batengo be moto asali mbula mibale o covid ezoko bundisa tina tango ya lelo mais tomoni eloko tema manzala elekina kasi covid yeti covid bino bofandi 18 ans 2 ans ezuye mbula mobimba ya covid mais bino 18 ans to komona ya motuyo te ya solo bino bofandi eva covid te tala nanu dépassement oyo na ba signaler yango na président de la République. Quand on a examiné la loi sur la reddition des comptes dans l'Assemblée nationale, le dépassement de la présidence, c'est à combien? Parce au budget boyé, aux articles, combien de pourcents il y a dépassement? Ils ont le Kabila. Kabila, il y a un présidence. Au conseil président, le bilan. A fouta Marati, le Namboka, la République démocratique du Congo. A fouta Marati, le Namboka. Oui. A ça, un paiement. Pour vous, on va un paiement. Il y a un premier ministre, il va foutre. Oui, il va foutre. Ancien Léopard, il va foutre. Fouta Makati Lelo. L'État. Et ça, budget à présidence, c'était. Et ça, budget. Et ça, la ligne budgétaire réservée pour la catégorie. Mais comme je te dis, le conseiller à président, au Bilomba, n'attend comme on a pas Pascal Baki Mago. Le Kouta. Bande ko na biso ya bakabiliste comme yo kabiliste bovandi 18 ans na bokonzi yango po ani boko kotika Félix moi mboka Félix Antoine Tshisekedi avanda asa musana kimia te boko envie obekiti yango ya bokonzi bozonga parce que tokende boy bande ko célébrer ko kota balobi kuna pe na finance c'est atie mo koloto ndeko shara ko mela boy ndeko bochapa ko bima boy donc toko comprendre te bolingini na kitio ya Félix Antoine Tshilombo Petit ma journaliste le kutani le kimingi muto a bloqué président de la République Azate. Pour preuve, basta qui passation pacifique du pouvoir. Na awa na mois de janvier 2019. Il y a Joseph Kabila Kabang, ba PC ba bureau, na caisse à l'état là to caisse à l'état mbongo tikalaki. O ba wala ki po ba sala ba so de mouton. Joseph Kabila tiki na banque centrale. Presque 2 milliards. Mbongo kendaki ba toucher na ba réserve d'échange. O ba lobino ezaka pona ceux qui dévaluation à franc congolais ali ba ba ko suppléer ba toucher na yango po il fallait bali mango avant que le gouvernement même bima oyo et utina ba élection Kabila mta bloqué yango non yango biso to Kabila to bito ko tik to ko fanda kimia te po to ngimboka Kabila a déjà montré l'amour de ce pays à plusieurs reprises mais bo tika ko la Kabila makambo sala musala peuple alia peuple atanga tala partout université qui Kinshasa ba grève 4 fois bango mo bazonga parce bango tati eloko mo professeur ba ah to le mi pe la grève bazonga kabiso te bango zonga mamoko après ba besoin de grève 4 fois
gratuité on va qui to beti to gratuité parce que na ma publicité lokola Kabila ne boko combattre gratuité parce que gratuité en wana eko simba bana bako kinaka kela gratuité clevet o ki monseigneur Ambongo lobi akene sa messe mona makala kasi babi bango nde ya solo bo sangai na bango po ya solo bo bundisa bo kondi ya Félix Antoine ya ngai bituna yo biano ya ngai cardinal Ambongo lobi gratuité simbité ezanga ete na bekole catholique faut ba parents ba futa ka ba enseignant pour nini bino lobi gratuité to futa so enseignant et puis ba senga 200 300 dollars na compte parents ko za Mbongo bia za MP pendant 2 mois kauza Mbongo bia futa bana zana bana 300 1500 afuta kanda kwa lesa bango transport à chaque jour maman Kabila on t'a bloqué bino gratuité avant qu'on pense il faut toutes les réalités qui tournent autour de ces projets ce ko simba te botika ko taka Kabila nga epesa nga pasi na kofanda kimia te po botanga Kabila ça c'est vrai je vous dis franchement oya kotanga Kabila na lokuta na koyela na koyebisa vérité na kofinga ete na ko ba mambute parce que violence ça y a IDPS bande Kabila c'est le quoi ba mesano ben na corruption babi bino asi bobendi monseigneur Ambongo si bobendi bango bobengi bobendi 5 bobendi bango bosi bosangani pour ni bobundi sa gratuité ya chef de l'état est-ce que on a pas pesa bato raison bolo ba simba kite ya wana bino fo bozonga na kiti yango ko envier kiti o makasi ne ko Claude Molisho ngaye ko sanga motema makasi Joseph Kabila kamanga envia ka kiti wana ngaka ba ngaka imposer Shadari comme président de la République ça c'est une réalité na za devant caméra na yo en tout cas na linga atan boko ba mama mbongo alingaka imposer c'est que en tout cas vous allez ba imposition non alingaka imposer ça alingaka tika mino ba imposer peuple congolais alternance ezala alingi démocratie respirer candidat na ezaki Shadari candidat na ezaki Shadari na voter ki Shadari comme Shadari a l'équité je m'incline devant les urnes na moi ezaki moi j'ai mon bobeta ki wana siko match baluki ezali jeté maman nyonso bozo koza onaka côté ya Kabila ndeza mabe Kabila démon Kabila mutu mabe Kabila faux Satan Kabila tout kuna ne ba saint bazali na ide presque ba saint bazali non Kabila tiki mboka bo gérer yango bo gouverner yango mais tout le monde a résultat yango 2 ans chijingo loko moko te ko malo ba mabe ya Kabila en tout cas na mona kabino bokoma kana raja makasa ka be nini wana aussi ba kotsa bizo Kabila c'est Dieu qui l'a envoyé ici pour que mboko eke liboso. Regarde un peu à l'âge de 29 ans nenga kuta ki mboko divisé émietté déchiré déchiqueté à lambeau mais Kabila yebi ki batubaya bakutani bakena dialogue intercongolais réunification des pays na ba rebelo ba combattre qui est militairement ezaka ya malobate na mindoki ba na ba minduki yao na Kinshasa mama ezali histoire ya mboka photo tangsa bana na biso ba bota malelo toningi lokuta ngai lokuta eleki mingi na IDPS nous a déçus bo sala musala peuple alia classe comme ofele ndenge bolobaki ofele te ambongo wana Kabila mtakoti na munoko ya mbongo alobaki no baba parama futa ba enseignant ok dans ambongo abenga église catholique abenga kabino ba médiocre lelo yo bokominga mbongo non biso ba médiocre tu as pouvoir te Kabila ça ngai kabiliste Kabila ça pouvoir te Kabila pesi Félix Tshisekedi ba sali remise depuis signature Kabila zalina PV à remise de reprise ali ba pesi na ma bureau azo consulter parler de la nation Kabila mona kana parler de la nation ba consulter bien ana autant na musika sala musala koloba mingi bingi te misala le musicien moko lobaki misala le ebele na malo ebele ya maloba ezele ebele te peuple alia parce que lobaki ko yena pona état de peuple d'abord état de droit tout le monde peuple d'abord ça dit que peuple alia la muka boye déjeuner à plein bana batoni ba classe ba futangi ba zongi moko tambula mais tout le monde eloko moko te toloba te tokoloba. Tu comprends Claude Molisho babi un vrai kabiliste babi ayena kanda makasi abi awanga la kayango te pas azali vraiment na fier à cause de la kabiliste tu ebi que télévision zali ngonga to kokima moi mingi te to ko marteler vraiment na mingi te babi que Claude Molisho azali mwana ndako azali mwana na bino le quoi lelo aleki liboso na bino akozonga pe lisusu mais to kozanga te na ko tuna ye mo tuna ya suka pote to yeba Claude Molisho to yeba qu'est-ce qui n'a pas marché na coalition il y a FCC cash pour être le lobo comment se retrouver na ba oyo batalisi le longi na gauche ba batalisi le longi na droite qu'est-ce qui n'a pas marché? Très bonne question maman, très bonne question, une question fondamentale. Au moins nation ngatuna mapona mais parce que la base c'est le peuple souverain qui s'est exprimé le 30 décembre 2018 après si mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui bokonzi mboka comme président de la République majorité parlementaire ezali na FCC c'est clair net. Au matin qui t'a je dis qu'il a une très bonne santé politique. Lélo n'est toujours trop bas. Mais je sais que Bolinga Mboka a le to salanini coalition, to sangana. En principe, c'est le parti majoritaire ou la plateforme majoritaire qui devrait en principe
constituer le gouvernement à 100%. Mais non, il dépêche pas d'abord qu'on a Congolais lokola biso. To sangani, to sali gouvernement de coalition. Il dépêche aller na batu, INC na kadia cash na peuple na FCC ba sangani. Mais toyoki discours Kabouya, Augustin Kabouya a changé les lois. Et comme les députés, il y a FCC, ce sont des grandes personnes, ce sont des personnalités, ils sont rationnels. Pendant que les lobby ils n'ont pas gagné, ils ont triché. C'est Kabouya, on a Kabunda. Kabunda, Kawana, Lokena, qui quitte, non, Ngaï a décidé qu'on a une coalition Sanini et Koufa. Est-ce que l'air Kabila n'a fait ce qu'il va coûter? Il y a Kabunda Azalaka. Il y a Kabouya Azalaka. Biloko Nazo, il faut aller à la télévision, il faut aller à la émission, il faut aller à la télévision. Parce que blocata kama kambo belé. Vous comprenez? L'air bango bakutanaka. Kabouya na Kabunda bazaka kuna. Les sekeri na Kabila bakutanaka. Bon ba bana coalition. Il était même pas là. Ba eko tiena un comité de suivi. A eko tia ko ba déclaration zanga tina ba bengani kay Kabunda comité de suivi. Pour ni ba bengana qui est. C'est un extrémiste. Ba si ba bengani akexi na kikwiti. Ayo ba keno Ngaï a décidé de coalition Koufa. C'est lui qui va décider. Ou bien c'est Félix Antoine Tshisekedi na Kabila, na Joseph Kabila. Au moins, dans l'Iwana, extrémisme, ils ont ça que non, coalition Simbate. Bah, extrémiste, c'est un beau. Nous, la moni, il dépend ça d'ailleurs dans la sécurité générale belé. Ce que tu as dit, sur un bateau, bah, ça la pour être coalition et Simbate. Pour bah, bataille à droite, bataille à gauche. Et toi, tu as une déco, comment on déco, tu comment bataille des personnes en général, autant une déco Kabund, n'en déco Kabund. Bazo diriger des personnes d'abord, bah, il y a des personnes na base, bazo linga, congrès salema. Pour ce congrès, il va chasser bango na congrès, va côté va conjailler des personnes asika. Mais bango lingi congrès salema te. Il y a sali et Kabunda sali loko na moko soki unité de soki il va pas bien bango nini structure na moko boka on peut ça bango ba carte de soki unité de force de force de progrès soki biloko ba ndenge wana. Mais le moment il dépêche sa parti politique na yo tika il dépêche to moni ba secrétaire général il dépêche belé ba sécurité o ya Kabouya na Kabunda yango te. Et en côté, médiocrité na médiocrité. Yo fini ba député on a ba ko mona ke boko tia mulunge na o benga mitata na bango. A benga mitata na bango. Et ata Claude Molisho otango zaki na ko mona mona ba voza ko fika tata na bino, c'est ko peut se révolte. Maman, on constate que partout Tshisekedi Tshilombo a fait sa discours na hier par rapport à la coalition, il se contredit toujours avec Kabila. Pardon, avec Kabunda. A Kenya na Brazza lobi non. Coalition il faut Simba. Bango lobi te yango te. Au moins une contradiction wana. Tiba yeko benga na comité de suivi Kabunda. Ah yoki kaka te akena kikwita lobi makambo susu. Est-ce que toko timba na ndenge nini okamwana? Vraiment, c'est la fin de notre bazako diriger coalition ezali président de la République na autorité morale officielle ba signaki. Merci beaucoup, nous sommes à la fin de notre tranche Réalité Quinoise avec Claude Molisho, un vrai kabiliste, un analyste politique. Et Tolungi tout le monde, tout le monde pour clôturer Claude Molisho, peuple congolais et la Nini. Parce que tout comme on a FCC c'est atalisi mutu bakabisa c'est batalisi mutu na gauche et bande qu'on a vu sur la cache et puis baseti mutu na droite et peuple congolais a ko bunga na ko ba soutenir sur le koleka et c'est la nini na ngambo na bino bande qu'on a vu sur bakabiliste toto samibeko ya mboka constitution na toutes les lois de la République toto sayango aux la président de la République aux la sentinelle nous devons respecter la loi ou les lois de la République. Yango état de droit kutu bazobaka bango batayi de pesa bayengo Kabila zaki état de droit te kaka bango. Mais ils ont respecté en côté. Toto Sayango, parce que le peuple s'est prononcé le 30 décembre 2018. Toto sa volonté populaire. Ça c'est de Toti Kabilobela, Rola Kabouya na Kabunda te. Il y a aussi au fin des députés FCC que non, ils ont triché, ils n'ont pas gagné, c'est lui de qui a gagné. Beaucoup de discours à président de la République après consultation. Tozo Bangelo comme côté. Tozo Bangelo comme côté. Mboko Zamboka Bisonyo surtout. Vous comprenez? Il y aura plein de consultation na te komona eloko moko te na kozonga na micro na yo awa na webisa toza wapi lelo consultation esali nini eloko chijingo eloko moko te. Merci beaucoup à Claude Molisho qui était là vraiment malgré ba occupation na mais quand même à disponibilité na ye pour na biso aboyoki malamu koloba to ebisa rabino toujours usine télévision dali wana pour fournir bino ba information tozali wana te tout la kabandeko ya UDPST bandeko ya FCCT bandeko ya KHT ka tozali ba pandisango toujours rabino kaka sango malamu pour na ko bona bandako na je dis un grand merci na balandi news sur usine télévision un grand merci à Rachula Caramel babi correcteur news télévision toujours likolo merci aussi à Didonema Weja
Kenda o azalaka toujours wana na réalisation pe un montage na qui to copé ba image na ya malamu mingi. J'ai dit un grand merci à toute la famille Kenda et à toute la famille Mbaya. J'ai dit un grand merci grand designer Nico Mbaya en direct de Turquie balobi on a vraiment et azali vraiment sponsor par excellence et Tokutani Mikoya. Merci, à la prochaine.